Tala elongi na ye ya liboso tango ayaka. Moi, Joseph Kabila. Tala elongi na ye ya epoko wana. Tala na elongi ya lelo. Joseph Kabila, lorsqu'a commis a sa formation na ye na armée spéciale rwandaise. Premièrement, Joseph Kabila a frère te pour Nabiso. Joseph Kabila a ennemi il y a peuple congolais. A ennemi il y a République démocratique du Congo. Ce n'est pas notre frère. Morphologiquement parlant, tala ata sali ba chirurgie esthétique pour comme logo la biso. Mais akora comme logo la bisoté. Parce que commençons oui à sala yango poizo elongi ndambo ya biso. Tala elongi na ye ya liboso tango ayaka. Moi, Joseph Kabila. Tala elongi na ye ya epoko wana. Tala na elongi ya lelo. Au moins on comprend que non eza elongi moko te. Mais to banda quand même ne bandeli. Parce que Motuno Tuninga permet de répondre au Katangate. To bandana nous ne bandeli. Qui est Joseph Kabila? Je pense que dans la République démocratique du Congo, Toyebi bateau Joseph Kabila Tangana Bangote. Toyebi pe ba camarade na yete. Joseph Kabila est arrivé dans la République démocratique du Congo en 1997. Ba Congoman ni bolandanga bien, je ne suis pas contre ce monsieur. En 1997, 3 ans après, Joseph Kabila a commis président de la République na RDC. Joseph Kabila a yé na mbokoyo sans passeport, sans carte d'identité, sans pièce mokoyo to bato ba ko mona ye. Aye o comme après ça vol moko spectaculaire dans monde mobimba tika ko sala maté. Joseph Kabila lorsqu'a commis a sa formation na ye na armée spéciale rwandaise. Il était mercenaire, alaki partenaire na bango, to azalaki nani. Donc identité na ye eye banaki alaki rwandais ou yabande ko travaille au service ya Paul Kagame. Un rwandais atalaki costume. Alors là t'as na babot. Ba chaussure comme ça là t'as bon là t'as ngoté. Pour ma kolobanga za Mikel ko bandeke. Ah, mais bien sûr. Il y a un moniteur qui est conduit mbongo moké ake avandi atato finga bande ko ba sala lelo mais muta a dirigé pendant 18 ans sala ba chirurgie esthétique pour to comme anata moi elongi ndenge mo ba fungole mo maduso azolo ba chai mo matokolo ba bimise mo ndamba matama comme na position boka bato mais atikala ko zoka ke lobeli na bisoté parce que même prestation serment na ye moi ça rabitu to lo baka ndenge na te. Remarquez ma boko na ma colonie zande mon côté parce que un Rwandais a talati costume alors là t'as encore na babot ba chaussure comme ça là t'as bon là t'as ngoté pour ma colonie za Mikel ko bandeke. Ah mais bien sûr s'il vous plaît maintenant quoi biso makambo ça très important ce n'est pas ça l'essentiel nazongi siko na discours il y a Joseph Kabila. Moi j'aurais souhaité que Joseph Kabila ça la preuve il y a patriotisme. À ça la preuve, il y a maturité. Parce que RDCP, c'est surtout. Mais c'était un discours plein de patriotisme. C'est là, papa, maturité. Mais je suis tellement dessus. Il y a comme Mona, recteur, il y a université à Kara. Dans le discours, il y a une idiotie, incompétence, incohérence. Où est ça qui n'a pas? Je ne t'ai pas surpris. Parce que pendant 18 ans, naïba que tout fan dans Moutoyo a Congolais. Pourquoi ça Congolais? Pendant tout ce temps, ça n'est pas hymne national, n'a pas